Yango, pourquoi la baronne a refâché Makasi Boye? La papa Evi. En 4 mois, j'ai eu papier. Comment j'ai eu papier en 4 mois? J'ai partagé papier à mes enfants. Et quand j'ai accouché mes 2 filles là, par la grâce de Dieu, c'est après 5 ans qu'ils ont donné papier à mon mari. Est-ce que vous pouvez comprendre? Après 5 ans que mon mari a eu papier. Après 5 ans, il a supporté, il est soutenu. Partout où il s'en va, il est le su. Même souvent, on l'appelle lui seul. On dit les cas partis, il dit ceux ils ne sont pas catholiques, il était su, on s'en va. Ce qui va se passer, ça s'est passé devant moi. Il n'a jamais abandonné mon mari. Mais il pourrait taper ma poitrine. Il pourrait faire ça. Il y a un papier que toi. Quand il dit un, il dit il y a papier. Quand il dit toi, il dit il y a papier. Mais il n'a jamais fait ça. Parce que je suis une bonne femme. Je sais que papier là, c'est rien. Il va avoir. Et je l'ai soutenu. Pendant 5 ans, mon mari était fort ici. Il s'en foutait, il travaillait, il partait à l'école, il faisait tout. Un jour, je suis là, on nous a appelés au bureau. Quand je suis parti, il y avait un papier que je devais signer pour montrer que c'est le père de mes enfants. J'ai signé Fada Chap, Zogeresh, ça y est, ici, il est fait. Mais si quelqu'un, il a dit, il ne fait pas. Mais il est fait pour lui. J'ai fait pour lui. On est parti, on a signé, ils ont donné ses papiers. Ce jour-là, quand ils ont donné papier à mon mari, tellement que mon mari a attendu papier là ici, je vous jure qu'il n'a pas pu manifester sa joie. Moi, je vous mens pas, il ne va pas vous mentir. Il n'a même pas sauté, même. C'était rien devant lui, mais c'était même plus devenu comme un événement. Il dit, ben, tu vois, ils ont perdu mon temps. Il dit, mais ils n'ont pas perdu ton temps, c'est le moment qui est arrivé, c'est pas grave. Mon mari n'a même pas ri. Il m'a juste dit merci beaucoup. Il a dit, c'est rien, il n'a qu'à dire merci à Dieu. C'est tout. Il n'a même pas sauté, il n'était même pas en joie. Il a dit, mais ben, à quoi? Tu as eu tes papiers? Il dit, non, il faut laisser ceux-là. Vous voyez un peu, pour vous dire, c'est rien. Vous voyez le papier là dans sa main? Vous voyez le papier là dans sa main, si ça fait quoi? Et ça, le moment bien. Papa Evi, à l'obi. Abimina mwana mwasi anate. Et ça, le moment chez mon continent. Mais pourquoi la baronne a fâché pour la baronne Abandagi Malembe? Lelo penza fâché Makasi. Mais pourquoi vous fâchez? Batumusu balobi a et a buzz. Non. La baronne a papa Evi déjà en dehors de Makambo internet. Donc, a ça ne bezte. Et la baronne a le baranabiso. Makambo yo. A tika pona papa Evi. Siko papa Evi, soka pexake magamusus. Nandimita ko autoriser à sala makambo yo. Pues à la base. Donc, base déjà exaté. Mais pourquoi la baronne a aussi les Makasi Boye? Pourquoi? Pourquoi? Et pour qué? Eleni mulange mwiye fili gantangu amuvila muyaya amuvila muyaya mawe miye. Bote ba papa ba mama bandeko. Bote barando na barandonet. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bolingo ekubina note bolingo nandimite kufi to banaki yango biso mibale nifoto boma yango biso mibale kaka to sekwisa yango biso mibale. Bandeko Karine Mokonzi nandimite akosiliga Makasi Boye na mobali oya balaye pona émission ya Moura to na émission ya Mama Congo na ebite
desu. Eleki ya voisin akomi kotuna. Voisine obakisi nini sose kitoko boye. Pour la baronne Karine Mokonzi. Nalandi kosilikane oyo asali biso tour. Azalaki benza fâché. Avant kota na prière. Azo s'adresser na Mura. Mama Kongo. Dona batu wana. Na mwana mwasi wana. Mais nalandi pe awa bien. Na mboka revino. Alobi papa evi azo confirmer toujours. Ayebi mwana mwasi wana te. Na batu babengi kutu balobi. Ata bimaki na ye. Mawangani ye. Awangani ye. Eza somo. Place wana désolé kilangai. Ide pe ya kopesa atuke eza te. Gazaka na ide te ya kopesa na bakouple. Geloko na yebisaka bakouple. Bozalaka ensemble. To bokabwani. Des choses kaka naloba yango wana. To nalobi na ngelo te. Nalobaka bongo pe ozotungisaka mingi. Donc, soyo bozotungisanga mingi, yango napesaka opinion. Mais nga penza makambo libala nazwa yango sérieux. So bato bana couple namonaka conseil ya kopesa te. Namonaka likambo koloba te. Ata bapesi yo makambo na bango oloba. Po o bakoloba ekozalaka ekomanke. Pe komanke belé. Mobali ba respectaka ye. Ezala yoza na milliard koleka ye. Ezala yo no liesaka ye. Mais mobali depuis Lola, depuis côté bakila bango. Malgré zangi, mais moi côté ne ya boma ki mobali wana ezalaka. Moi côté o bon balinga kezaka côté ya respect. Respecter bali na yo. Même si vous avez un million na yo yo mto lié sakaye. Respectez ye parce que si vous respectez te oza mwana ya fachi, eza mwana ya kabila. Tant que vous avez respecté libala ekozala te akoluka. Deuxième choix na siko okute ezali teke papa evi azoloba te la baronne mutazoloba. Pe ba makambo mingi azoloba eza indirect. Eza direct na moto moko te. Eza direct na papa evite. Eza pe direct na mwana mwasi wana te. Na Medi. Moko na ngansaki ekokozala meda Medina. Nzoka o Medi mosusu. En tout cas, bon, makambo de toutes les façons, ils ont fait sa matière. Neti moura nango besoin polia. Le kola pazali na Istanbul, te na Istanbul te. Azana Ankara, na Turquie mena kati kuna. Kote bato balaka mingi te. Ah bandeko. Siko pe Henrietta pekisa na kombo na ye. Mondire Henrietta tindaki kombo na ye. Muta pekisi. Bandeko. Makambo Henrietta lobaka bino boyokaka te. Me o bino bolobaka ya yokaka. Aboyi na kombo na ye. Mama na ye moko alinga tika te. Biso pe tolinga tika te. Kuna pe lisusu bazozo kutu bakotika ngo mosali.
balobi a bakobimisa bafoto Henrietta do wana sikoyo bato balobi yango bamura no bambama Congo me eloko moko telakisi mwana mwasi wa moto alobi ata kutu mwana mwasi wana alobi bayebi ete soki bayebi ete na papa evi babima na ete donc azali mpe na foto te on a mal en basi. Faites attention à Mbali où il y a le barat toujours. Ce problème est abandonné. On a ballon en bon. Tout n'a pas. Mais il ballon en casa. Si. Mais il y a un bon. On peut pas appeler ça William. Le ballon en bon. Eh, à faux Dieu. On va dire. Radio. Jamais qu'on tire la combat qui a la ballon en bon. Après bagan la ligne. Voilà. to makambo tu la couple la baronne vraiment ils ont sonné bien pour la baronne makambo yo ils ont pesa bato ebele candidature ils ont pesa bato ebele esengo eza te basepeli eza pe te bana mawa mais ezopiaka esengo nasila lobaki yango ezokipeka te bazozo de peka tomoni oyo ya biso leketio mwana aposte Karine Mokonzi mpo azala na solidarité na Karine Mokonzi ndenge ayoki makambo oyo siko Karine Mokonzi mpe soki ayebisi ye na ndenge akati leketio akobomba mpe ye moko te po tani ya mabedi baza na posa yoka soki tani ya mabedi ya yoki mama paster ye pa kobenga Karine ayoka bango to bakobenga ye na cadre ya solidarité mais après avoir kobenga ntango bakovanda ata balingaka Karine ata bino moko yosani ekosekisa bango ata bakoregrete ere moko bakoloba bakopeya babalani pwani mamba boye me ntango bazoloba bongo bazotie koseka moko ebandoya na bino mpe bandoya nanga mpe ntango nalandaki oyo ya lelo ava Karina ere mo na seki nanga kuta esekisi nga bosomona do mawa mpenza ekozala te na mitema bato ata baoyo bazobenga na oloba bien bazobandela yango balingaka Karine me bazala na susi mpo Karine akabwani mafu bazala na susi mpo Karine baa na problème na kati ya ndako ya libala lovunu bazala na susi mpo papa evia dekone lovunu rien du tout donc Karine azala ye moko azala na mobali bato balingaka Karine bazomona bango ya Karine donc soki basepeli na papa evi mpo Karine Mokonzi asepeli mpo Karine Mokonzi abali eza mpe bien mpo bazozo basuka awa bazoganga na internet air nyonso bopesa mbele na bino nzoto bopesa mbele na bino nzoto boyoka te mama pesa mbele na nzoto aza na besoin nzoto boyoka te pesa mbele na nzoto boyoka te ntango akokutana na mwasi oyo aza na posa nzoto depuis deuxième guerre mondiale nde oyeba nzela église nde ezalaka okoki korapele nzambe babien fait mpo babengani na libala pesa mobali na nzoto eza nini bozaka mon mari pesa nzoto kuna longwa Karine Mokonzi aboti akangisi bazozo munoko donc eza bien mpo na bato to balingaka Karine bakosantire wow
Mais si Karine a boti déjà, a balaki, d'après bino bokanisi, so bon bana matata, Karine a vimbiti ne longi, babe tiete, et puis Karine mutaocha makele, si ko bon bozana mawa, tiens, maweza na ngote, ba otali lo mami o memapso na ndenge nini, kuna na kin, na poto bat équipe nationale, bazobuka na oseka. Ata ermo ba regretter, pour regretter eza société, et ko tchape société, o ko regretter ka o regretter. O lobi poni ba osala boyeko. Natali même na mama Sylvie, ye pas zo regretter, ye kuta zo regretter na live. Atali makambo babalani sikoy. De batu bako regretter bongo. Meko sekisa. Ata mutalingita ko seka. Na lobinga papa robo. Na ngana seka. Na ngana seka te. Karina zoloba, Karina zoloba. Bala moko na chi. Ko seke ye. E seki singa. Boso enge seki singa. Mama pasteur tremblé. Yetili rata komi pasteur na abalite. Ami défense ya Karine Mokonzi. Ao segate. Tanya Mabedi. Libala pote kufa. Amati kilo pona magoda. Ao segate. Grâce temo. Ataye munene. Na ba vitamine Karine chika. Ao segate. Bango te ko seksa bango te. Mais bango ba ko seka. Ba miso ba ko sepela. Donc, ata papa et vie, ponga na yebi ke bakabwani te ba ensemble. Onga na yebi. Mais sexiga quand même. C'est que papa et vie, le 6 novembre ou bien le 7, tango anniversaire à Karine Mokonzi ozala. Tango ozala, eko touché nango batu te. Comprends nga yo. Tindo ina ko ningo bali nga. Pozala complexe nga. Otala nga er nyonso tu. Ndena bimara kitoko. Mais yebango nyonso te zala ya yete. Nga mo pe na za économie nga. Zoba. Ba ovande calme. Ba okanga muno. Mais ko touché bango te. Mais sous nde ba koloba matière sili et spectacle sili ba regretter lisusu. Bongo. Moi si ni akoko dinga mobani ya zala biki. Moi si ni akombani ya zala lombe. Kuku ekomi. Pour makambo nenge bimi boy. Et ce spectacle est un novelas. Et ça l'a déjà bien. Yonga papa robo pe na seki. Nyonso ezali bokoko bo aza na Bruxelles poto capitale Union européenne. Mathieu eza pomela ezali opakola eza bana bimisa mukongo pasi sinda ba chrétien mato considérer ka couper. Sinda même sinda. Donc, nabi idéologie la baronne te so yinini. Et le cas d'Ayebi, alobi papa Evia trompé, alobi papa Evia sente, mais papa Evi n'y en a sali en moté. Ayebi kote mwana mwasyo anate. Siko bango pe makambango bayoki liwapi, bayoki direct pa mwasyo anate, foya pa bamura, ba mama Congo, atabino moko. Likata mukuse epesa kanda epesa mutu pasi moko epesa mwasi lokwa liboma mwasi opefere kutu afanda ne sans likata kekende kolia makata mikuse o makata la bila mikuse kuna c'est tout yo mutu uno za radin
otanga te oza na qualité moko te likata pe malonga te po garder makata mikuse kuna pardon to boy mitu pasi poto makambo ebele likata eza traitement ezo soigner maladie ebele po arrêter makata bila mikuse pardon makata nzala on a bien appelé makata de merde quoi makata de merde po bango kuna po arrêter buzoba oh poto pe wenze makata pe tonda e bwana ba conquérant na wenze yoka mundenda a valoriser moi ça salele makata sur mesure na wenze mais au coup t'as jamais vagin na wenze bo pesa moi si respect OK wenze ba ya vagin za la kate mais wenze makate tondi bo gade makata la mi kusa mi tout passe to boy mi tout passe bo ke no pa e pa basi ya mabumu passe atabinomo tozongo un peu compliqué, non? À l'épée, les lots, comme Marietta de Cotisos. Arieta Oyapekis. Tala. Basi bola la bapongi. Bola la kapongi ronfle zoa force. Pour le mec de koluke la bana liba. Kozela ndumba na ta mobile qui kosa li katane de gauche à droite. Genre jusqu'à maladie. Kanga pesa makolo. Soit ya lukabilo na kole moko lamba. Ce pesa qui a chauffé soit réchauffé, ce pas lianga malili. Afrique bi wanda kunyo sote ndeza na micro-ondes. Alianga malili kuna de kokipe ete kola mukate. De pasteur désolé nga sona si basi bola mukate en tant que mère de garçons. Militante. Il y a droit des femmes. Kola mukate, lukela bana lipa na tango. Po yekuna ki alangwa koti li katane de gauche à droite. Ana besoin na hote, asi se vider pa vidéo wana base banduma. A fouti bango ce 1000 francs congolais et ça c'est même pas 1 franc suisse. Mo bala bon la laté. Mais alors quoi? Basi bola la bapongi bo ronfler. La bien paisiblement, l'obio za force à lukela bana lipa. OK? Oh. Et Kiri Arieta. Azaming le master de Kiri ne ba mindele. Bada ajinai. Bana wana bakemba aza na équipe moko bana wana bana ba 8 mois ba une année 3 mois ba une année 5 mois mais bakemba be sportif donc na yaki na TikTok na but ya kwa alerte bande kwa basi boke bato moni mobile azote ya situ ba bateka lokwa ba bébé voix ba bébé ba fonza mbebi bango te comme oyanga je le dis nakina musika te déjà un évangéliste ce futur pasteur obotana ba 5 parce que yozaka parfait ozo trouver moi si sainte moi si parfaite yo to na benga kaza lokwa 6 fois 100 comportement na ye alors que na mokilo mo 100 toazate de basi boki na ba te to mi ba la jarona na tombe sur la gigolo évangéliste ya faux. Il y a ingénieur de merde dans la Brazzaville. De boké ba o attention naza ingénieur, naza médecin. Dès le départ, tant qu'azo kabelote, même un fois il y a transport azo pesa ote, si kanara ko ozole qui s'attend. Et puis muke muke ko finga mama bana bien que la folle. Yeba ke yo poko za la folle, ko ngala minti so na ko bien la folle. Na okamwata parce que moko déjà fou. O ko vanda jamais na bana baninga, kana intérêt déjà lingande ko la congolaise mama bana ina na alingande la congolaise na intérêt parce que zaki clandestin to kamutombi la lukaka refoulé azon sena braza a tombé kako biso ba congolais tous sont gentils oh ba yebi femme congolaise femme à prière femme fidèle le but que tout le monde 80-90% biso to tinga mbala intérêt te bon moi na zaki clandestin ba nyongo akota ba nyongo ba futa ba nyongo mobali dans ba crédit pour foutre les nyonga ba assurance maladie ya ba avocat zwaka pour bundele pour na mukanda mais les lois comment ko benga la folle de les lois ta benga la folle na okamwate yona iko alerter bino bokeba oh ingénieur oh bona boy non bon méfiez-vous des apparences quand le baki nga vous na baki na linga suba na kolinga suba gigolote mais na iba dit ya zane Brazzaville peut-être na Brazza il y a pas beaucoup de gigolos comme chez nous et c'est après que j'ai appris surtout à Paris ba gigolo ba Brazzaville ba tonda ngala yeba kangote na ko yeba ngonde pa na ye yango ne ko alerte bande ko nanga basi sinon na moi c'est ba réseaux sociaux te na tika ko tamblo ko na te na ko tira même vidéo bolanda ko po banana bakemba c'est quoi Arieta zo pexame a kombo na ye soka benye kiri na ye bosani basimbira bino ba micro bagangela bino na balangi oboyoka te boki même pas ninga ko bana momane
Maman ne mo alobi. Mundo ko polo bagana yu kagate. Marieta zo pse tika ko monanga. So bazolo ba pepo yom to lo bangato. Tika. Mama. So Karina zo kancha bazo bengai. Mama yazo ngisaka te mama tika. Ngapenele ba master nangi kirina. Atato kuta na kate meto solo laga. To sa ba angelu. To solo laga neti ba angelu. Ba master nanga pe ba pomba. Ba sala pe entraînement. Ba kemba. Na ba kokisi ba desante ba kemba. Bango tupe ba muzungu. Kaka emo muto mwendo. Bandeko. Spectacle pour nanga bogotu na papa robo. Et katala. Mais pourquoi? Spectacle de ce bandit. Faut continuer. Ti les 7 écoute. Ti bonne année. Ah oui. Pour côté qu'on appelle Mervyn. Il y a invité Batubaya les 7. Azo calculé jour anniversaire à Karine Mokot. Yes, quoi, wawocha. Tala Mervyn. Yo peux lancer le message. Maman pasteur moi benga en Afrique du Sud. Alobana yo. Zamba ebiso tika makambozo sala. Bon ebite so ezakia solo. Yo kata ki olobi. Nzamba yebisa yo moko. Wane ya problème ya yo na mama pasteur wana. Ponga pe na ebite soki. Balobele ki ya solo tolokuta. Mais o nga na zolo belonde. Euti pa ya nkolo te. Euti pe pa Karine te. Tika Karine. Au comme ce poussière. Karine a ko frappé yo. La baronne. Olanda ki mbali boso frappa ki yo. Omonda ki nengo bosana ki ya. Kolobe. Omonde ozwaki ba ner. Na ba shopping ya. Omonde osaki 1 mois. Ozoko koloba bien te. Na landa kaot. Ozoko kate. Siko boti courage de sos oye. Alors nga la pétition tika. C'est tous les 7 yango préparé. Au sala émission mobimba live. Pour na Karine Mokonzi. Donc yozo préparango. Tangu anniversaire kozala. Karine Mokonzi la baronne. Azo sepe la jour wana botama. Avant dîner calme. Alesiko yo. Oningsa mokili. La Chine vandi calme zolanda. Mukola lelo ya kimbotama ya mami. Yo madamo pelisi live. Olingi bongwa. Dozana posa. Bato bariyebike. Jura la baronne. Tala. La baronne a frappé yo. A frappé yo. Oya frappa ko liboso ozamuke. Osalaki 1 mois. Ozwaki vertige. Keba toure ko oza 3 mois. Salaka ba jene o salaka na batu wo msuza TikTok. Na kanisa inti na lobano a tro. Yo mo monaki. Soko monaki bien te zonga ga na image mikolango. Tala makambo salaki mwani yoso wana. E yalaki yote. Ozwaki zunguzungu. Bon. Pona komba rieta nazo botike. répondre message à Gabriel alobi tozali awa na Afrique na poto misala lembisi mibali. Non. Misala kaka te na basi babala basi ba réclamation ya ba condamnation ya ba mari de nuit bazo lembisa makata mibali. Comme dans le bil il katetele mi na tango to peut-être na 22 ans qui na tante qui fatigué mais le temps mon atango vraiment mobile à telemaka. Moi ça otindi kalikata. Vous imaginez douleur au salaka. Parce que muscle on est kendati na cœur. De toute façon, muscle nous autres, il y a corps humain et kendati na cœur. Il faut vous préserver cœur nabino. Moi, c'est atindi ki likata. À force à atindi ka likata, mobile azo salate et oui, likate lembi, ils ont mis salate. Non, mobile wa salaka. Alia kabine parce que vraiment si il faut la mobile là est bien.
pour ravitailler voilà parce qu'il y a zona la mobile bien ça pour l'intérêt na yi mais basi a poto ba bi kolamba te ba laisse mobile ba pizza ba tacos ba kebab mobile wa sala ka dur et oui les kate fois les bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss yani a danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss yani a danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss yani a danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.